MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote balende MDG TV Mafuta Yasika ezalinga la grande dame avec un grand G dans cadre ya actualité to lisusu lelo opesa bino basango pe opesa conseil ndenge to mesana koyela bino basango boko mona Mama Kabakaba, donc veut dire Maman Angèle Walesa, moi si ya Pasteur Walesa dans ses œuvres, bandeko bako benga Mama Kabakaba, elle a encore frappé. O ezaka moko ya ba vidéo ya mamna ya zo sala sala mikolo yo o kande bozo mona wana ya kokaba bambongo apesa talate bapesi kombo kabakaba et la question baza komituna balobi mais bazozwa mbongo wapi na mobile na ye o bakokabela bato. Pour ceux qui ne savent pas, maman na biso bozo komona depuis un certain temps aza kokaba talate azokabela bato ba $50,000, excusez-moi, ba $30,000, ba $10,000 avant concert. Il y a Mike Kalambay. Mike alekaki na église na bango bandeko apesaki Mike $30,000 abambie $30,000 car ndenge bozomona azo kobamba wana azopesa bato mosusu ba 10,000 pasteur Walesa kolaka toyebi o Walesa linga beta na cher wana balobaki onction moto tindaki eza kobunda te. Pasteur Walesa mo apesaki mutuka mama na biso abambaki apesaki $20,000. Et la question eza bato baomi tu na balobi mbongo ezo uta wapi, bazozwa mbongo oyo wapi. Et objectif ya bakokaba oyo, ba motivation ya kokaba oyo ezali nini. Bandeko babolingo bino boyebiso yimera ya koloba seki ya koloba ezali. Alors bato ba mituna mituna yango toye bandeko na ngai to meka kosolola to sala analyse to lakisa pe to expliquer. Pasteur Walesa toyebi aza pasteur. Et kokabela batu ba $50,000, ba 30,000, ba $20,000. Les amis, c'est vrai, toyebi ba pasteur bazara na mbongo, toyebi ba église kotsa na mbongo, mais croyez-vous que ebele ya bambongo wana ekouta kaka na mabonza na badimi o bandeko bazopesa? Pas du tout, impossible. Et je ne sais pas pasteur Walesa za na combien des églises dans le monde entier, mais les amis, croyez-moi, bakokaba ya mikolo nyonso oyo et monter à 50,000, il y a 30,000, na 20,000 francs congolais, mais dollars, $20,000. Les amis, croyez-moi, et que jamais na offrande to na mbongo ya église. Alors, ceux qui ont na église te mbongo oyo ezouta wapi? Na mona ba commentaire bandeko moko ebele ba komi na comment on dit na ba réseaux sociaux hein? Non, c'est un homme d'affaires, il est dans le business, il est dans les minéraux, c'est un diamantaire et tout ça. Et si cela est vrai, s'il est dans les affaires, il a l'argent, il a des millions ou encore il est millionnaire. Et admettons que ezandengwana, hein, mbongo zouta na ba affaire, na ba business na ye. Bandeko na ngai motuna nga na otuna ezali bandeko depuis quand mbongo ya motoki bakabaka yango na lolenge ya boye. Vous savez, il y a des choses qui font réfléchir hein? Malheureusement nous vivons ces temps où envoûtement ezobattre tellement plein na aveuglement bato mamunyo so ba moment na normal baza ko gobe sans toutefois baluka ba réfléchir ba motivation na ba cause ya ba mamu mingi oyo salema. Bandeko na nga mbongo ya motoki bakaba yango boye te. Tovandi na bamboko oyo ba millionnaire baza ebele, ba milliardaire toyebi ba famous oyo tobengaka ba star, ba Beckham et consorts. Avez-vous déjà vu ces gens baza kopanza mbongo to kokabela bato mbongo na balabala? Et les amis, soki kokaba oyo ezali kokaba ya normal, ça ba intérêt moko oyo kozala maya mabe na sima
to négative, hein, si on peut dire. Mais pour nini te bandeko na ngai mbongo oyo baluki ata basala bolamu na bato oyo bazali dans les besoins. Quand je dis bato bazan dans les besoins, nous savons tous que Bible zo recommandé biso étant bana na Nzambe toyeba kozwa soin ya ba délaissé, ya ba personnes vulnérables, ya ba orphelin na ya ba veuve. Eya nango mabe te kokabela bandimi na yo, eza nango mabe te kokabela bato oyebi bato minene bayembi bastar ba Mike Kalambai, eya nango mabe te. Mais 50 000, 30 000 dollars pendant que na Congo, rien que na Kinshasa ya Pamba, la famille, nous avons plus de 30 000 enfants abandonnés. Là, nous avons plus de 30 000 enfants de la rue. Please, can you stop? O bazo benga ba shege, o bazo benga ba fazer. Lelo phénomène kuluna ebotami. Pourquoi? Parce que pas eleki. Moi à 6 classe azui diplôme d'état atale au bandela par ceux qui c'est la wapi. Kop ezate musala ezate. Malamu na simba machette na bana kokataka bato. Na bomaka na bato pona zwa mbongo parce que pas eleki. Et pona nini te mbongo oyo kosukanga na yango bandeko bato bazanda les besoins bana baolala na babalabala bazali exposé na ba viol na ba prédateur o bazako boma bango même physiquement na mboka ya Congo et na ba ville ebele particulièrement na Kinshasa wana bandeko toyebi. Il y a tellement de réalités. Pourquoi ne pas prendre cet argent pour investir en na ba vie ya bana oyo kotonga ba centre il y a rééducation kotonga ba orphelinat kotonga ba école bana babalabala eza bana bazotanga te kotonga école primaire avec 100 000 dollars. Les amis, on peut construire une école primaire et de première à 6e et puis bon meki ko équiper yango bozu ata bon meka repesa coup de pouce na population parce que zamboka na bino. Mais vous prenez cet argent, vous gaspillez ça comme ça, vous donnez aux gens oyo, si je peux dire en quelque sorte, baza penza na besoin en côté oui, parce que la Bible dit si nous avons à quoi manger, à quoi nous vêtir, cela nous suffit. Ya na oma bete na pekisi ko kabate, mais na ligne eka kangana yo bandeko to réfléchir parce que et attirer attention à batou, et intriguer batou. Mais comment expliquer une personne à quoi kababa mbongo ya ebele makasi boy 50 000 dollars a pesi moto moko 30 000 a bambi musicien 10 000 a pesi moto 1000 a pesi moto ba motivation na ba intention eza nini. Malheureusement bato ba réfléchir ça raté bato ba salera ba projection te et pour na bango ba moni yango juste normal azo sunga bato. Mais aosunga bato nini bandeko na ngai bato wapi aosunga. Vous savez tant ozosala eloko malamu mais osala ngo na ndenge ya mabe et eza sou malamu te bolamu te ekomi lisumu. Il y a des gens au bazar vraiment na besoin ya mbongo ya lisungi comme je venais de vous mentionner ba démini na mboka Congo ba shege et autres les amis. Mais malheureusement musique oyo obebisela ngai vidéo na ngai hope osala yo déranger te parce que ba musique bandeko toyebi écrire ba problème ebele na ba émission na ba vidéo so ezali musique moko déclarée. Pourquoi ne pas aider ces enfants? Pourquoi ne pas soutenir ces enfants? Pourquoi ne pas donner à ces enfants? Mais bozo pesa bato o bazana bango peut-être na ba besoin te. Ah peut-être ça peut paraître normal. Azos pesa bandimi ya église na ye. Mais est-ce que vous croyez que lolenge ya kopesa la mbongo oyo to kokabela mbongo oyo fallait salema na ba forme ya boye? Na uta koloba il y a des choses qui font réfléchir. Tous à la mbango juger te ya kofinga te ya koloba te.
mais tozalaka tobandaka tozalaka bato toyebaka nanu korefléchisaka ntango likambo ezali réfléchir sur likambo et analyser likambo avant obanda commenter. Ok, ntango aokaba mbongo boye église mobimba te bakozwa azopona bilongi ou encore bato peut-être bakozala na chance ya kozala pembeni na ye ndenge azotambola bango nde bakozwa chance ya kozwa mbongo. Sikoyo moto aza pembeni oyo azwi te, croyez-vous ke aosepela ta mosusu azali mpe na besoin ya mbongo? Sikoyo s'il faut asunga bandimi na ye to bamembre ya église na ye mpo na nini te koluka kosala tout un plan programme moko, koluka koyeba toza na banani na église, banani vraiment oyo baza na difficulté, baza na badifficulté oyo baza na babesoin ya baide, parce que dans nos églises baza ebele ya bato wana ya na baveve, ya de ces enfants orphelins batata bakufa ta mosusu classe aotanga te kolia ta mosusu ya pasi. Et ce sont ces genres de personnes qu'il faut aider. Pourquoi ne pas faire comment on dit bosali et planning moko oyo ke boyebi ke na église na biso toza na ba nombre de fidèles, par exemple toi na 3000 membres, na 3000 membres wana on a plus de 300 veuves par exemple, à part ça on a une affaire il y a 700 orphelins, et non seulement ça toza na 800 familles et topé 800 personnes oyo baza en difficulté, parce que avec la réalité à Congo et babilo qu'on a na ba église ezali ekozanga te, église awale c'est église ya ba comment on dit ya ba riche te, mais église ya catégorie ya bato nyonso to bato bamona na mbongo bazali bato ba classe moyenne bazali babola baza pe belé. Et pourquoi ne pas ko s'organiser kokende na makambo na balolenge ya ndenge wana, et puis koyeba comment est-ce que bokoki ko s'occuper na babato wana. Mais vous venez faire des tapages comme ça na kati église ya Nzambe, bozo kopesa mbongo boye oyo bakongole balobaka na divagation, boza kopanzalar na divagation. Et pourtant Bible ezoloba na biso soki gauche epesi droite eyebate. Et lorsque vous faites ces choses bozo sala on a ba intention na ba motivation nini, lorsque bozo kaba boye mokili mwembe mona keno bino de bozo kaba parce que na yoka ki alobi ke alinga sala combo, selon ndenge bato balobi mama lobi yepe il faut sala combo mais en bien ayebana apanzaka mbongo boye bandeko nanga tozo kende wapi? La famille, posez-vous la question, d'où vient cet argent? Soki eza mbongo ya motoki nde balobi ke non ils sont dans les business, bandeko na mbongo ya motoki bakabaka yango boye te. Même ata moto yango aza na ba milliards bakabaka mbongo ya motoki boye te, parce que eza mbongo ya motoki. Mbongo bapanzaka, mbongo bakabaka n'importe comment, mbongo basakanaka nango si on peut dire ya mbongo o moto amoneli pasi te, ya mbongo tobengaka ya facilité, ya mbongo oyo ezali na ba cause na ba motivation mosusu na nsima na yango. Eno mbongo ya motoki o moto atokeli azwi yango et puis apanza yango na balolenge ya boye. Nde eloko bato baomituna bazolinga bayeba bandeko na nga na vie makambo nyonso baloba yango n'importe comment te. Il faut ozala clairvoyant, kozala moto ya mayele, kozala na bososoli po comprendre. Rien que na on alobi bato oyo baza na discernement pe na bososoli, ils peuvent déjà comprendre do bakomi nde tolobaka na lingala, sans toutefois toloba bamakambo mosusu. Mais Nzambe asunga biso, surtout akangola bana na ye, Nzambe aoka mawa. Moi personnellement ntango natalaka bamakambo boye naoka pasi, mais bon Nzambe ye moko ayebi akangola ba oyo ye asangolo asunga. Les amis,
si cet argent est à ses positions, est à source moko ezali négative, objectif ezali ya détruire ma vie à battre d'une manière ou d'une autre. Parce que na mokili tozali et marambo ezali. Il y a de ces églises qui ne sont pas des églises mais des synagogues de Satan. Et de ces serviteurs qui ne le sont pas des dieux mais des diables. Et ces gens-là, bazoko utiliser voisin moyen nyonso bakoki pour un objectif ka moko ya osa mabe ya nuire. Et ma prière est que Nzambe apesa bana bososoli afungola bana miso afin que ba osa la part des choses. Ndeko nanga pour chuter je dirais et là on a le toujours na bato bakende église était pour passer à Bogar bakende église était pour message passer on a pesa geza malamu bakende église était parce que boyebani na mutu to aza famille na yo église bakende ngo avec révélation. Pourquoi? Simplement parce que na église ta vie peut être détruite. Na église vie na ope ko bonga ndeko mosi ndeko mobali keba na ba serviteur de Dieu à réseaux sociaux keba na ba église pakala songolo bapekisi moto église te natangi koma mosel na Nzambe moko awa te mais na kosenga na yo kaka avant d'entrer en contact avec un serviteur de Dieu quelconque bondela Nzambe a révélé l'état d'âme na ye. Avant d'aller prier dans une église quelconque mama bondela Nzambe talisa aussi réellement église wana Nzambe azali parce que ozo risquer aucun rolokota mikumba likolo mikumba oza nango déjà oya kobakisa et lobby vie na yo et se retrouver na kati ya meur de bolimbisa. Ah oui, c'est ça. Oko mokanga bandoki mais ndoki ta mosusu eza yo moko kena ko chama kolobisi koko chate eza bambongo balia raté o ina babisika bakota raté. Et si on pouvait se poser des questions sur l'olenge yako utiliser mbongo boye bandeko nanga, en tout cas vous allez réaliser et conclure que il y a quelque chose qui cloche. Ça ne peut pas être normal, croyez-le-moi. Je vous ai dit que mbongo motoki bakabarango boyete bapanzela kango modelo yote okokaba nalobi te ke bakabara mbongo ngote okokaba mais ana lolenge ya kokabela mbongo wana na format oyo te bandeko na ngai Nzamba sunga biso. Vraiment fait na sala émission depuis mais en tout cas maintenant on doit tenter. Le long Nzamba permettre on a lobaki je vais faire cette émission kapona funga ba oya Nzambe miso. Vraiment que Dieu vous bénisse. Hein? Merci. Abonnez-vous massivement, moi c'est la grande dame. Tout le monde est balassima des bonnes choses. Au revoir. Bye. Mama kaba kaba bazo benga mama kaba kaba parce que akaba talate. Wow. Nzamba sunga biso. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika.